IHP Media. Bien-aimé nalingi na yebisayo message oyo nzambe na bikamwa apesinga pendant que j'étais en train de prier. Nazalaki komona kati na vision globe terrestre ebimi. Mais na kati ya globe terrestre namoni mai ezali kobima ebele. Na tuni yawe nzambe mai oyo ezobima eza nini? Nzambe na bikamwa ebisinga boy. IHP Media. Nzamba ebisinga boy. Eza parce que bazoko samana batu ya mabe, bazoyeba te isika nga nzambe nazali. Yango mokonzi ayebisinga bina telemisio. Okende koloba na bana na ngai. Ke nga nzambe na telemi pona pangwisa pena na faire arrêter maya misu na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, naza mutu oyo nzamba telemisi pona problème na yo. Naebisaka bato nyonso likambo ekolekela yo mekolekela nzambe te. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom mutu nyonso oyo azwi libaku ya kolanda biso esika nyonso azali. Tika nzambe na bomoi apambola yo. Ce n'est pas pour rien qu'ozwi vraiment libaku ya kolanda biso parce que nzambe amoni problème na yo. Nzambe amoni préoccupation na yo. Nzambe amoni basusi na yo. Nzambe amoni mai na misu na yo ekiti mingi wana solution te. C'est ainsi nzambe na bikamwa na bolingo na ye oyo azanango pona yo atelemisi prophète moko. Et à chaque fois na kati ya vie na yo soko moni kaka nzambe na bikamwa atelemisi prophète na nzela na yo, c'est que nzambe alinga changer bomoi na yo. Yango yambo na kota na makamususu na lingi to sambela nzambe. Nzambe merci pour la grâce faveur o salibiso na moma oyo. Yawe pambola mutu nyonso oyo azwi libaku ya kolanda biso de partout esika nyonso azali. Loboko na oyo ya bomoi mokonzi ezala partage ya vie na ye. Na telemeli nzambe na bomoi oyo nyonso eza ya monguna ezala musika au nom de Jésus. Mutu nyonso nzambe na bikamo oyo aza na problème oyo akomi na suka tikete maloba oyo ebanda kopesa ye esengo. Na telemeli molimo nyonso ya satana, na telemeli molimo nyonso ya vol de pensée ezala musika na kombo na Yesu Masiya nde na bondeli bongo. Amen. Bien-aimé nalingi na yebisa yo message oyo nzambe na bikamwa apesinga pendant que j'étais en train de prier. Nazalaki komona kati na vision globe terrestre ebimi. Mais na kati ya globe terrestre namoni mai ezali kobima ebele. Na tuni yawe nzambe mai oyo ezobima eza nini? Nzambe na bikamwa ebisinga boy. Abi mai oyo ezobima na globe terrestre wana eza mai ya miso ya bananga. Bananga bakoluka misala bazali komona yango te. Bananga bakoluka bana bazali komona yango te. Bananga bakoluka mabala bazali komona bango te. Et na tuni yawe nzambe pourquoi baza komona yango te? Nzamba ebisinga boy. Eza parce que bazoko samana batu ya mabe, bazoyeba te isika nga nzambe nazali. Yango mokonzi ayebisinga bina telemisio. Okende koloba na bana na ngai. Ke nga nzambe na telemi pona pangwisa pena na faire arrêter maya misu na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, naza mutu oyo nzamba telemisi pona problème na yo. Naebisaka bato nyonso likambo ekolekela yo mekolekela nzambe te. Okoremarke mutu soki akomi na mois ya décembre précisément ba le 30. Okoremarke bato bakoloba ke année oyo eza ne ya prospérité. Année oyo eza ne ya bikamwa. Année oyo eza ne ya mariage. Année oyo eza ne ya montée. Moko se rendre compte que année eke na kosila
ozwi gloire te. Ane eke na kosila ozwi libala te. Ane eke na kosila ozwi promotion te. Ane eke na kosila ozwi mukanda résident te. Ane bandi kosila ozwi bana te. Est-ce que réellement nzambo ya pesi ane ya prospérité to ya libala akosi bien-aimé? Dieu est en train de me parler. Nzamba telemisi nga pona problème na yo. Na yebi kolembi. Na yebi ke ba pesi yo ba prière plusieurs fois. Na yebi ko pesi ba sacrifice ba offrande. Na yebi ko ma osali ba jeûne et prière. Tikanga na yebi sa yo. Nzamba bikama tindinga pona yo. Atindinga pona kopangwisa maya misu na yo. Peu importe problème ozalango. Peu importe malade, yo mutu zali kolanda ngai de partout où vous êtes. Ata ozala kati ya canapé, ata ovai na divan, ata la kati hôpital. Nzamba tinga pona problème na yo. Soko za na posa ya kolanda biso, ya keto sunga na problème ozalango. Eza bino révérend prophète Steve. Nana groupe ya bana nga to sambela pona bakaya bato. Et il y a des miracles qui se fait. Il y a des témoignages authentiques. Beaucoup benga biso na plus 243 89 940 40 40 plus 243 89 940 40 40. Nalingi totanga muke maloba na Nzambe. Tozana mukanda ya Deutéronome chapitre nango 28 verset nango 29 à 31. Natangi yango na kombo na Yesu. Qui tâtonnera en pleine midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Qui n'aura point de succès dans tes entreprises. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée ou un fiancé, et un autre homme ou une autre femme couchera avec lui ou avec elle. Tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, et tu n'en jouiras pas. Ton blé sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera à lever devant toi, et on ne te les rendra pas. La parole du Seigneur. Awa bazali koloba bien-aimé oza kolandanga. Ezana bato mosusu na se na moi. Bazo sala misala makasi bana rémunération ya mosala bango te. Bazali kosala de toutes sortes. Bazo kutana kaka na ba échange ya vie na bango. Mutu na posa amata. Ma se retrouve zaka na se. Mutu na posa abala. Mais celiba ekangaye. Bien aimé na ebisaka bato. Bitumba ozali kobundesaka bitumba na yote. Échec ko ekangao na nzoto wana échec na yote. Eze euta quelque part. Na livre toti kotanga na Deutéronome chapitre 28 verset 29 à 31. Alobi, tu tâtonneras en pleine midi comme tâtonne l'aveugle dans l'obscurité. C'est que mutu oyo abotama na se ya maloba o bakangai. Nyonso akosala ekinda liboso te. Et baké plus loin pour dire, oko remarquer mutu abanda na mutu na zéro. Nzambe abandi ko élever mutu. Et comme na tango mutu a récolté fruit na ye, et comme yo lisusu te. Et ça problème ya mutu le biyo lisusu te. Et ça problème ya maloba esika bauta. Na ebisaka bato. Mutu akokende poto États-Unis wapi. Oko changer kombo, moko changer makila te. Nini baloba likolo na yo. À chaque fois te ce que mutu ya malamu alinga posa la pembe na yo. Makambo esimba te. Kout okos mbala o ndengo so yokango na 2 fiancés, 3 fiancés. Kout o ya ozana ya linga kima pourquoi? C'est parce que baloba kana kati ya famille na bino. Que moi si wana ko bika bika mona Nzambe te. Moi si wana ko balate mo bali wana tazo lukanini ya ko salate.
maladi wana eboma bato nyonso me ekoboma te. Natelemi lokola prophète ensemble de partout esika bozali. Eza motu moko abenga na mboka ya Canada azoyebisanga prophète tolembi bino basali na nzambe topesi bino confiance mais rien ne va. Tika na yebisa yo s'il y a le faux il y a aussi le vrai. Nzamba telemisinga pona problème na yo. Et quand tu vas m'appeler nalingo banda koto na nzambe, est-ce que réellement tu l'as envoyé pour moi? Est-ce que problème nanga nazalango na cause de solution? Laisse-moi te dire 2021 eza no nzamba linga pangusoma ya misu, eza no nzamba linga peso bana ozoluka, eza no nzamba linga bikisa po nzamba bikisa atindaka mutu ana clé ya lipamboli na yo. Nzamba tindinga libosono parce que amoni kwa na problème, amoni ke maladi ozalango ifo nzambe na sala. Tika na yebiso loko moko, les médecins peuvent soigner mais la personne qui guérit eza Yesu Masia. Pourquoi kaka yo? Pona ni makambo zo bika yaka pona vina yo. Pourquoi célibat kaka yo? Osala musala malame bazo futote. Pourquoi? Oko kende kotika bato. Bato yo ke kotika ba pambolami mais yo pambola mate. Pourquoi? Dieu m'a envoyé pour toi. Ane oyo nzamba pesinga clé ya bikama na vina yo. Mais quand nzamba ebisinga pona ça et la moto ça problème te. C'est question seulement moto ayokanga atosonga na nzambe onga nzambe na lobi pe andi makena za mokonzi me mobikisi na ye. Sokwa na posa lisungi na nzambe benga 243 89 940 40 40 de partout esika bozali. Yaya nzamba telemisinga pona. Et quand tu m'entends, c'est Dieu qui te parle. À ta problème ango munganga lembani. À ta problème ango ezo mona na te. Nzamba leki maloba batu na nguya. Nzamba leki bakokono na nguya. Pe nzamba tindinga pona ko bikisa problème na yo. N'hésite même pas. Nous sommes au temps de l'authenticité. To komitango ki batu ba comprendre que komitango ensemble. Et comme tango bato ba comprendre que nzamba leki banganga na nguya. Et comme tango bato ba comprendre que nzamba ayebi kopangusa maya misu. David azoloba, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi David je ne crains aucun mal. Mais David n'a pas dit, même si je demeurais, car il y a la différence qui existe entre marcher et demeurer. Tikana ebisa mutazo la nanga de partout sikozali. Omoni maladi wana, izanango demerte. Ce sont des choses passagères. Omoni célibat wana, et yanango demeure. Ce sont des choses passagères. Je voulais dire à une personne qui m'entendait partout où vous êtes, l'échec c'est un événement, mais l'échec n'est pas une destinée. De partout ici que vous allez, on a posé l'issue dans Nzamba, on a posé Nzamba visiter, Nzamba peso mukanda, Nzamba peso libal, Nzamba bi qui sa malade na yo, bengazi na plus de 243, 89, 940, 40, 40. Nzamba lol. Asala obola mwesikazali. Bikamwa ya nzambe ya Israël. Ebanda kotambola na vie na yo. Peu importe problème na yo. Peu importe maladie aux anango. Il est écrit dans Psaume 103 verset 3. Qu'il est un Dieu qui guérit toutes les maladies et qui pardonne toutes les iniquités. Je décrète et je parle. Problème na yo wana. Nzamba pesa aux solutions. Ce qui 2020 est pas mola côté. Kaka ndingo zo kanga. Tika Nzambe apambola na 2021. Ce que vous allez casser le bataire na 2020, 2021 au koma marié. Ce que bika bika na Nzambe te. Na nguya na kombo na Yesu Masia. Bika bika na Nzambe. Bika miracle Nzambe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nzambe. Mutu nyonso oyo azuli baku ya kolandanga. Tikete mikama na Nzambe localiser ndako na ye. Et localiser santé na ye. Ata aza na hôpital. Ata azali wapi. Nzambe na bamoy.
ekomi tango visite ye, ekomi tango opambola rabro kantele de woyi pri de clèche, ikele standele de woyi pri de clé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bika bika mwana nzambe, bika miracle na nzambe, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de to sambeli, de lobi, amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.